Olikina loba, loba loba. La combattant. Tozokana. Na bisonga na secrétaire général. Bokoki koyebisa nga ke bino boza bacombattant biso mibale ndenge toza bacombattant te. Alors vous donnez l'impression que bino kaka nde bacombattant biso bazwa biso soki wapi c'est ça? Vous pensez réellement maîtriser bango. Tu veux qu'il y a? Tu dis que pas à côté. Il de pèse viva. Il de pèse viva. Oyo, eza siège à il de pèse un non siège à la Mouka. Tu veux qu'il malamu? Tu veux qu'il malamu? Natika la komona mwana te azofinga papa na ye na miso abatu. Tu veux qu'il naza ko douter fort que ba membre ya IDPS bafinga secrétaire général bafinga président ya parti eza boyete otika bato ya lamuka oyo baye koluka desordre omisa bango libanda tokani bakoki komatela bino te na lopango na bino tokani na tongo tokendeki na oya po tokutana na mokonzi ya mboka ayebisa biso toya koyebisa bino yango nde toye awa koma bino bato ya IDPS bokoki kopermettre bango baza bato ya IDPS ya bakota oyo biloko bato ya IDPS biso tolobi boye nazopase parole epa président na biso Jean-Marc ayebisa bino message toyokani toyokani ok 520 président Lomba président Viva, tu sais Kenny, héros national, et le chef de l'État. Je suis peiné. Il y a comment on a dit sous couvert, il y a ma combattant. Il faut voir que ça bâtiment n'a plus avion secrétaire général d'Azaki pilote. Secrétaire général à Sanaka présidence. Gaï président IDPS à Sanaka présidence. À un certain moment, il s'est réfléchir.
batu botangi politique na lobaka combattant ya UDPS ata azali na cellule azali mutu ayebi kosala analyse politique naza na confiance parce que UDPS ezali école ezali université politique ekomi kosalema moindre pépin bamanipule bino. En tout cas, je suis désolé. Parce que ceux qui te est awa, ils allaient pour n'apporter Sabino vérité à Makam. Ils allaient pour tout solo anabino, topé Sabino orientation. Mais ceux qui te allaient pour un coup d'abino quoi boy. Et bon, toi tu cabino va agir. Donc, puis toi on a place nanda côté. Sabino boye eloko esalemi epesi biso choc ya munene biso nyonso ndenge tozali awa mutu nyonso abangi parce que ezali avion po ezali koprécéder chef de l'état na yango ezopesa biso pasi parce que tokoki kocomprendre te que na convoi ya chef de l'état avion moko ezwa problème en même temps aussi parce que tozali na mokili ya bato accident eyebani ke mutu nyonso oyo asalaka accident dès lors que tozwi nanu résultat ya enquête te pourquoi arriver tout de suite na baconclusion pourquoi biso tokoki kokende mbala moko kobanda koakize bato crash nyonso asa ata civil na avion civil soki esalemi batindaka bato bainterrogeaka boîte noire pour la koyeba origine ya crash wana parce que tozali bato toyebi politique aviation ezali eloko moko ezali très bien organisé que soki crash esalemi boîte noire ezaka na bainformation nyonso possible ekopesa biso bainformation nyonso ya origine ya crash wana mais pourquoi tokoki komi afole soki baenquête eyebisi biso que crash wana ezali provoqué tokoyeba tokomi décidé tokoyeba mpe koyebisa bino parti ekozwa option na yango chaque fois nayebisaka bino ke nga nde naza nabangaka na nge eloko te memema na secrétaire général mokolo coalition cc tokomonaka ezotambola libanda ya peuple d'abord nga nakozala moto ya liboso ya kokoma na bisi bino combattant dès lors que tozali wana tozali kosala politique nayoki bato balobi mariage wana esili boyebi ke bapropos wana ezali d'abord bapropos ezali soutenu na bato ya lamuka mais bato ya lamuka wana tozalaka na bango basala biso nini bato ya lamuka wana tozalaka na bango basala biso nini na politique balobaka boye esengeli ovanda na adversaire na yo ya kala oyo azwi manduki apesi yo plutôt ke kovanda na moninga oyo azwi revolver atie na mokongo bozokanga bien bozoka ngai makambo nazobisa bino oyo eza ke boyoka bino bakombaka UDPS lelo oyo Ngai nalingi nayeba comment vous conciliez les deux crash avion na komo yoka makambo no toboyi coalition okomi kosemprendre na siège na biso c'est ça que je ne comprends pas esengeli makambo nyonso ezala polele lelo oyo soki moto alingi faci dites-moi un peu moto soki alingi faci mboka oyo ezokambama selon barègle institutionnelle à moins que boyebisana ke tolongwa na règle institutionnelle wana tokota na anarchie toyebi biso nyonso ke constitution ya mboka oyo elobi ko na mboka oyo toza na présidence
toza na parlement, toza na gouvernement, toza na ba cours et tribunaux. Alors, bino boyebisanga sikoyo awa to décider entre biso moko awa to supprimer parlement. Mais soki tokoki kosupprimer parlement te, chef de l'État azali besoin de majorité wana. C'est clair à comprendre. C'est plus simple à comprendre pour toute personne. Oyo azali mutu ayebi politique. Yo solo bakolingi chef de l'État, mais olingi azala na majorité te pour faire passer ma réforme na ye. C'est quelle façon d'aimer le chef de l'État? Boy Bisangaï, c'est clair. Grâce à ce qui est Salemi, attention qui est avion chef de l'État, banquette et Salemaka, boîte noire à couper sa biseau, cause il y a Krashwana. Même Moutouka, parce qu'il y a un salaire dans le Zélao. Puis nous avons la banquette et Salem. Mais attendons le résultat des enquêtes. Attendons le résultat. Et Sengeli Tolongo la discours à Batouala Mouka. Et Sengeli Tolongo la discours à Batouala Mouka. Nakati Nabiso. Chef de l'État Léolo. Sabino Boy. Chef. Mais Boti Kamakelele, qu'est-ce que je veux faire? Boti Kamakelele. Nous avons fait un exemple à Mouké. Chef de l'État à lobby, enseignement et à la gratuit. N'est-ce pas? Budget auquel de l'appartement. Et c'est quel chef de l'État dans la majorité de l'appartement pour la réforme, pour la vision et les cas. Vrai ou faux? Oui. Alors dites-moi, toi c'est la politique en Néni. Hein? La politique y a nini parce que biso to ba continue bino et sengeli pour observer ka mouvement na biso aussi dans le cas de situation difficile awa na permanence to ebisi bino awa combattant to boy bino na biso to kangani to zu résultat et boni lelo boko ke net ba troupeau et zangi berger. One